Voilà, merci beaucoup. Bandeko, Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, na Pesibino Bambote partout. Boza à travers le monde, balobi dossier grave, Tolandipe. Communiqué officiel, il y a groupe G7, il y a fait Regola. Tozo ben Andeko na Biso, Vasco Mabiala, Tomeko Sola, dossier Oyo, et comme masolo ya ba tribunal, parquet, za hotelema. Tokobenga directeur Vasco Mabiala to sala moi analyse par rapport ya makambo o ezoleka na kati ya réseaux sociaux apesa biso point de vue na ye parce que il pas allé parmi batu oyo ba travailler na faire Regola to ba idée ango est-ce que ça vrai eza idée à bien ou eza idée à mabe to lukato sola na directeur Vasco Mabiala apesa biso point de vue na ye. Mon directeur Vasco Mabiala, bonjour. Bonjour, Kentena. Boni santé. Fimbuna ndenge papa santé kitoko nzamba zobatela. Vraiment soki nzamba ete mobulu. Donc naza en direct. Oui, ozoleka tozo enregistré comme ça. Toche là-bas na Kinshasa, balanda exclusivité parce que makambo za roinda na Kinshasa. Dossier ya munene oyo ndeko na biso Muze Kindingu auti kofungola ya kofinga mama ya Héritier Watanabe tomoni kote ya Héritier pe bafingi bazofinga mama affaire makambo ekomi na niveau ya parquet. Oui, vraiment na remercie aucun piana puisque yo sera toujours na temps et puis oza na zo remercie puisque na moment oyo comment normal comment au milieu du village. Donc, on a un kitoko, tout va féliciter, même bateau va linga au temps où yo obi que non comme dans le milieu du village. Bateau nous va que non quel pena si à côté on a boy. Mais au vendre qui pensa se maîtriser vraiment on féliciter une équipe non mobimba. Journaliste ça a rendu bongo. Voilà. On a eu naza au milieu du village bateau va comprendre ngate. Na pesta no bato tumbo te bazo ndanga na moment o na chaîne na film ba s'abonner sur trop puisque dilo ba vérité ezali ozolo ba et puis ezo salama. Je pense ngana o to sala be mission ebele sala be mission ebele na lobango déjà que faire na hérité tant faire le hérité le moi qui na maison mère wana ngana faire le bel chatala rival na ngai. Donc, et ça qui déjà, et oui, il y a un poste normal. Et ça qui déjà, il y a qui penser, puisque dans la maison mère, qui est surtout, mais et ça qui n'a pas guerre d'esprit, tant que j'étais à côté, à dire dans le jeune, à l'écart qui a beaucoup mis, peut-être c'est pas dans le bangon de Balubaka, à l'équipe à faire, l'équipe à Nani, parce que le Pawera, n'est-ce pas la jeune, alors, Bankadra qui est, et puis, à Matiwera, à Foulier, à Mati, par rapport à Bavona Bango. Quand tu es en train de bomber, et ça, dossier moi, mon laïs, tout le monde langue, et ça m'a bé. Toujours, manus comme un pour les moments de salam. Sur le tali, Babylone, je pense qu'il y a le mot de Babylone parce que guerre, il a fallu la faire et Bandaki bouillé. Mais sur le tali, Mingi, côté, communicateur, il y a ferré, il y a artiste ferré. Bandang na salaki ezali ka kofinga e bandai makamba viwi deux fois wana on ba vérité biso to bandaka pour ba guerre ça loyal biso tant to zalaka liboso to zalaka na wana plus de 16 17 ans na faire na ba polydor bandani ba guerre za ki ba guerre mo loyal na ba le tambi tant to kutana ba guerre loyal to qui est normal ba di kitako e bimi oyo ba fan ba commission ngo donc ba na ba fan te ba président ba ko motinda soit disant ba fan sur tali ba petona auta ngola nani mutakili mbui abanda ko finga même na wera ba bêtise tant to na guerre na wera OK na ete to se rappeler naebi so na kelo ka la ndeli o mona ba bêtise le ka ki ebele wera za ki mutu wera mutu mu ngene mais wera chiporte tala wera lelo alimbi tene batutu donc problème ezali makamunde so kende ndeko nanga eza malamu te makambo elalaki rivalité nde tolobaka rivalité ya fere ezala fali nde bazokende bamatch na bango tozomona moto azoleka moto azoleka moninga
wana tokobeta totie na point d'interrogation héritier ntango na efeke héritier na solo wana héritier nasi koyebi na solo wana héritier nasi héritier tala bonde okende na masi na yo kende bo héritier aye koreconcilie na wera héritier azongi babala meso me bambie avandi mwana malamu akeba muloko na ye c'est bon côté mosusu eza koswa bato puisque bokobeba na papa no lelo soki oza mwana botosi ndenge mwana wana asengaka mbongo na ye papa nga na ye akendaki aye kozonga na ndako ntango amoni ekoki esimbi te papa na yambaki ye héritier asalaki bongo mais baartiste na biso mosusu so ozunaki baselelo bafinga bawera bakoma siko na moma moko moye bazonga mpena bombeza te mais wera azali motema wafungo matande afungoli motema totie sur point d'interrogation nazonga na question na ye oyo otuninga ndeko nanga gere yango ebandi wapi so tali gere yango ebandi na motu na makolo eza kutu te kaka ntango mpe arataki concert ya Luanda oyo arate na concert ya poto ya Arena ayoka te concert ya Luanda bafama kambi bimi batiaki kutu menwa fali pou to comprendre les états obeta te tozonga mwa moke mo directeur guerre ebandaki ere héritier annoncé scène musicale tomonaki bawario nyonso basengaki base mobilisaki vraiment balobi mutakota te héritier fasala mpiaka basalaki yango mpe bamauvais campagne ya makasi eza makambo oyo biso nyonso tomona yango na réseaux sociaux basalaki mauvais campagne na sens que héritier akweya mais héritier na bokasi ka ya mwana mobali na basoutien mpe ya wera héritier asalaki mpe plein donc je pense guerre pene bandaki makasi par rapport ya concert ya héritier à Paris. Oui, wana bafan sotali bacommunicateur mingi ya fali babetaki pena point na ngote point sur ya ngote yani bafan nde bazakoloba bafan oyo tomonaka bango baleka na batiktok banini mais sotali parmi bacommunicateur ya fali babetaki pena point sur ya ngote nalandaki bamaki lokamba nalandi bamombaya bazalaki mpenza bapoint de vue na bango bazakopesa lokola baosala lokwa assemblant toloba bongo mais soki ezalaki mpe bongo ndenge bafanatiki bazakoloba totali suka nango nde héritier avancaki epuis aévolue alors ebandi bongo kotona kutu ekipamaki mpena makasi te toloba tiko sur makambo oyo ntango fere ya rate concert Arena toyi makambo marke tabu tout ça Charles Etabo azalaki manager na biso banda kala moi je travaille pour na kin etinda me na panzi makambo eke poto yazali kolandela kaka évolution ya fere na niveau ya vente ya poto na niveau makambo toakine kala babe bana fere trop na teka point d'interrogation moi na continue zela Charles Etabo collaboration na ena fere banda depuis oza pas faire depuis nga to bandina na fere à zéro tant que Londres à Lomwe asali tosali les marquis tobengi Bill tobengi nani JDTG ça obela kutaki convalescent avant nan faire asali déjà nani biala on a travaillé na ba japonais ali bango ba yo région de faire nde to évoluer qui et puis nde to yambaki faire to bango na Bill fere ayo koleka na pongi toyambi Bill biso tomobilize makasi puisque Bill aki pena équipe yaki makasi ya biso Charlie Malenga bazobozi basaki Musau babesino bilele toyaki na équipe complète bango na bayeka avant ntango et puis côté JDT mutu moko donc baki pena te biso to réussir makami tosaki ba recrutement makami surtout ngai na tani ya lenga tozako komisa pena mingi bambongo fere aye makambo eraté ale ntango ayo ya toko na nsima nde tokontinuaki bakomotemona na Bill fere atali bemission ke non Bill moto amemelaki Bill cope wana ya bracongo ezalaki vieux ouais bainstrument bapesi bainstrument camion tout fere akomoloba na mwa bien te oka na katikati nde ezalaki te kopimana makambo ya télévision Bill ayela biso na bon marché na kilote akota soko tuni musikasika ozana na poto wana yamba musikasika likambo na oloba tozaki ngai musikasika wa travailler na envie mayonnaise na tozaki demitié moko ya bakunda baki batete kuna toyibaka bango mafaka takendaka zwaka bango envie mayonnaise na kaso mo zayemba lokwa fe na bosani kombo na ye alors tozwi bango travailler na nini
na libanda biso utaki na bili plate utaki répétition ngam na zarote ka pe ba bier ba série wana watu kabona wa poste za ki charger ya orchestre c'est quelque chose de na to saka na tête na mboko surtout konta na salon fait la bande kuna na konte mbongo na chaki bon to tala gamba mo porte fuma porte bete na bete na libanda kuna pou porte mo ya kena biente bila yo kota atumba musika sikabi fait hasard amona kiyo to mona na pimo rasta mso aye cross damso aye nga mutu na ye abita za salo papa bila kota ayo kangamba mo pa tumbo na kitu mo bambi pues pour le bini itumba mo kona dikayo ya kosaka na te soki biso simba kite na moment na ndeko na ngeyo za sombo da bitumba entre Bill Clinton na Ferry. Ben oui. Oh, tout na musika sika azalaki témoin. Musika sika azalaki témoin na ngaulu azalaki témoin. Na envie maonese azala poto wana. Bitumba laki poanini. Biso côté Ferry to bande ko tangu bila ki ajui sponsor wana tanga sponsor tu qui sponsor. Poto saki le marquis biso tout, mais mutaki tete train da ki Ferry. Oyem na banda ki idéologie wana pena mutako ko sezate. Donc siko to wana ko loba wana se to tinda maloba bilo kasi binda azio na asa nini. Ah bon, tala ka sponsor ba te wana mbongo bila sombi lupangu bil makambe beya zo dondwa biso siko to bandi le roi zéro. Ya mone to zonga ki e pa kofi. Après to ça sous mouvement. Vous comprenez? Alors, bilo baloba noko za ko loba biso pe na bureau. Dans le net, tu as été mécontent puisque tu as dit que tu as montré que comprenez vos abisso. Or, comprenez que l'abisso, c'est bien ça que tu as même marqué. Comprenez que l'abisso, tu as par ta poto, bimba, montant mon éléki, ayat, ta fait, tinanda, batumi, balé, batika, libanda, à kota yemoko, bagar, ya osakanati. Bitumana, sayo, so that na beto ni solo, ndenge makamisa, nagi moto msuna wolubati. Zela. Zela mon directeur. Zela mon directeur. C'est que tu l'as auto kaka Bill Clinton na fait pezala série mo ba répétition wenye musique à maison mère so ki ba na kanda Bill o mona ebisi faire que non lelo soko match podium o mona o na kosala yo to zo yo ka biloko bongo ezala le kapé mona ba rep ezala pe makambo solo ou bien wana te wana kuta wana papa wana faire six na maison mère. La maison mère Bill azaki animateur simple faire azaki six et puis ba respect azaki on n'a pas ouera Bill azaki na tante qui ta simba il va le faire avec go yemba te ko yemba kate mais Bill tellement azaki makasi arrive animateur moko titulaire donc ba guerre na ba guerre froide des azaki même temps il était azaki ba guerre froide des azaki mais au Bill akani la faire que ama azora matite non wana lokuta. Non, on va dire, oh, makamwana biso salamaki donc sponsor oyo faire à tout nani zaka memeki nani Bill to bana ko tonga ngo déjà que ya ki cop na biso Bill ko lekeli e ko mo sala fo na ba television ba ko mo lo ba ba journaliste ba ko mo lo ba belet kale ma ba so ba ko to na biso ale a fâché ayeye mo continue que ya mezo la mo kono kutana yo to bagale na yo mo na ni no sala yo aya ye moko batu bayina batika libanda musika sika bozana ya poto na tunnel kamba wo sa vérité ponga na yebi la permission mo kala mais batu bataka ngo kate ponga na yebi manande una biso ado yuwe atani so landi fuyeka ka musika sika na ado yuwe a bozwa image wana onga na lobby so ngo chango okopesa baga mo papa donc to zaiki kudu mabali mero benga bambila te ponga na yebi na yebi RB la tiki le marquis na poto akiti Kinshasa Zakaria Zongse Kinshasa première conférence de presse bila salaka zalaka en face ya Grand Hôtel mama fait repas zalaka na kati ya conférence wana Zakaria Zongse Kinshasa te zaki to ya marquis de ferré na Bill le marquis voilà c'est fait de salami parce que tiko poto continue voir chose qui déjà recrutement ba musicien. Mais bila sala conférence de presse azala yemoko mama a fait repas ya kawana aotomboka koma yo sala conférence sa ba camarade na yo to za kawana na en face ya Grand Hôtel. Non
te ngamo nazalaka présent lobozo e bango te nazalaka présent ezalaka en face 50 hôtel oui nayebi ke asalaka conférence nga na conférence de presse nga nayaka te nandimi teke maire ayaki ayaki tamsu na ndenge tozalaka na maire naoloba bango nga moko témoin tozalaka na maire mpe na mama bota fere azalaka wana ezalaki coopération oyo toyaki biso nyonso tu misatu alors ntango bila ye azwi ntango akomi boye yesaki administre contrat wana akeyasile contrat na ye moko yaki contrat na biso nyonso tu te oza comprendre voilà albila te makambo na ye biso sikoyo kotonga wana ale bila ofase aye bagar na pale abima ata pota te me makambo esalama wana mpo na interrogation nayozonga sikoyo na makambo question oyo actualité ezali awa président fere so bazalaka barankine bazalaka barivalité en tant que so otali meme wera na jibe bapolémique esalama bafamille kutu bazokana bafamille babunda bamakambo ebelebele esalama donc so otali yango mais ezalaki te ke baporte parole bandofinga na bainsalite ndenge wana ezalaki bongo te omona mosaka akutana na Sankara baosolo me na plateau bolika mosusu voilà donc wana kuta yaki makasi mais oyo esali mabe parce que feke ntango akati baconcert ndenge wana ale toyebaki fali nde bato bazoloba fali main noire mais tocomprendre te na ntango baobeta concert alese amatisi musée kindingu liabeta barumba na kitoko apesa message ya bien na babiloko okende yango kindingu ntango amati banda koloba n'importe quoi kofinga je pense que monaki Prince d'Angola pe maima nasilisa pardon ndeko nanga afingi après bametre bakangi kindingu tangolo eza fo bakoboma ye biso ntango fere bazoka problème na migeniema biso okendaki kotala cimetière tokenda kobeta concert na Atlantico toprofite totala mpe cimetière azobozi alors migeniema dia tobulelaki fo mpo ayiketi na biso na koya na nini kolanda ngai mpo basala émission na fere na opesa mingi bamusicien wana bandi carrière sika alors mingi azoka occasion kote bamusicien fali abandaki kozwa bamusicien fali azoka fali te bamusicien fali kotuna baquestion alors bamonaki eti akadia fere amonaki ekadia ntango aye na cimetière ayotuna fere kaka question boye batinda maître jip bapeta migeniema ngai ayeki kutu mosika noko migeniema mati likolo ku apanzana elongi komi loko elongi mutuka etuti ye avimba mabe bato angola batilika maître jip alongwa butu mpo benga baboma batinda bapeti wana oyo ya bangole wana so bapeti mwa mbongo moke aya beti mpe masasa ke baotinali biso nani maître jip mwaki ofaa na hotel ya président te soki ake kuna peti yango bazaki dena foto na ye baolandele baokanga ye nani alongwa butu akima ozo comprendre bakaki nona ezalaka deja tinde mpe basoigne alors eloko esalinga mabe faire efallait pas soki baosala neti polémique esalamaka kaka na batelevizio saka amatisi musée kindingu omonaki ndenge afingaki alobi bongo esalaki bien te bametre bayoka musée kindingu babeti bambata bayotika so babe basali mabe banga basali mabe alors batiki mpo baketise kaka kosala su bongo te musée kindingu alungu babima bolai basali yo mona live ndenge afingi héritier mabe alongani kuta héritier asengaki pardon abi héritier scram donc mikamisiki eza ndenge alors ntango yafingi bongo bato héritier mpe bavandi te ale bareplike même côté bato héritier petonani ya makoro babétise afingi komisi na bamama ndenge musée kindingu afingaki ngai na sepeli nango te dimusike ekokoma na ndenge wana te jamais na lance message moko solonel epa bakonzi ya mboka pardon okangana tomonaki colonel mimi azalaki kokanga bato bazofinga na internet tomoni likolo colonel mimi limbisanga solonda message oyo ngai vascom nazoloba tanke tomonaki osala mosala bien pour le moment c'est comme bato bakomobwaka o bakomoflate bamusicien baflate yo te folandela bango nazolanse appel na bakonzi ya mboka ministre na biso Costa Mutanga mboka na biso ezobeba na baantivaleur ya boye
bana na biso bakoli ken piana bazotala ba YouTube bazoleka bazofinga bamama polémique ezaka loyal baleka oyo batafere babi baleki baterite babi balobi boye neti yo ozobeta lisolo na ndine émission moko ya batama tete ekiti yango beta kuna Fabrigas akangi kuna mais Fabrigas kuna azalaka répétition na kitambo kota nini kuna kota station ma campagne bana kitambo nde bakotaka rep ya Fabrigas. Oui, so ekomi bongo Fabrigas aza pena na mbongo ya opesa ba mettre chaque jour bazaka naye jamais kutu wana équipe de moko azalaka na motango babeba na wira na matanga monitu nga namona na fikini wira azalaki na ceinture makasi mais ceinture ekiti bakota tina makola wira bakota pe na basinya ba maître ninja na maître ninja bamonana te baterite wana papa tika su maître nemo bakenda poto boye bazalaki matata ekitasalisa bana ngaba bana mombele bana matete ceinture bayaka sokona ebemba monitu erita bwaka mbongo ekwetisa makola wera etaka somo guerre wana yaki mabe ti bakokalmango ekitya kiti alors Fabrikas atika kosala guerre wana na héritier tozomona makambo ya fere makambo nde esalami ndingo aleki afingi kote mpe ya nani afingi yango na wana se appel mpo bakonza mboka plutôt bakonza mboka bakulu na oyo bozokanga oyo bazozokisa to bambeli osali bien ndenge botie mpe nini mibeko wana nini oyo batie wana nini komona opération batie wana ya condamné à mort ya bakuluna peine de mort nalingi botyango mpe na miziki botyango na miziki mpo bazobetisa bamere bana na biso batalaka bayoutube bakota bayoutube bakusi mpe bazofinga batie ya mama na bango ozwi mama mari bofingi ozwi mama hérité bamama kutu baza bainnocente na makambo wana c'est bon ofinga na bino kofinga fere sila pe ofinga héritier mokusa ofinga héritier bonde bofinganaka c'est bon mais ya kokoma tifa baparent mon cher ngai na tosala message moko fort pour que bakonza mboka oyo ya biso barebele oyo bozokende na este wana barebele bazokota baza deya na kisasa par rapport à partir ya bamusicien wana mpo bamusicien nde bazala tala na bindingo bazoleka na télévision ken piana azoli bakei azali marketeur ya présidence ya de la république mais azofinga bainsalite nga na ocomprendre te baotika ye bongo kindingo aleka na ministre ya FSP tiki moko trésor congo atakaka ye Tony Mwaba ministre FSP Tony Mwaba ministre enseignement ateleki liboso azoloba azofinga bato ministre aza aleka mpe na gouverneur actuel gouverneur Bumba azofinga bato sikoyo trésor amoni mabe areproche ye takani bafingaka trésor bakonza mboka batiki oyo bakonza mboka na bamuntu bazobeti kotamutamba sécurité ya Congo botala vérité botala hérité te soki ezokontinue bosotalaka baseri mo vie na biso mopao ayembaka nzembo mo etutana yango na yango bakanga ye batie na prison oyebi susu ndio kalongo ezali kutu bakri asala mpe nimo bakanga ye batie na prison asala 1 mois na makala mais pourquoi pas bango bazalaki mpe na bapu ya mobutu te bazalaki na bapu ya bana mobutu baministre pourquoi pas oyo nayebi te gouvernement oyo eza nde nini pourquoi pas oyo héritier soki aza na barelation na ye na présidence to na gouvernement fere fa aza nango bokanga bango so bointerpele bango bakonza mboka tobeta te te ken mpe na fokene eloko ntina suka yo so olobi baoyoka ngai so na otibo baoyoka mais mon directeur zela na wana aloba moke mon directeur kotala déjà musée oyo ozobeta sete musée auti ofinga mois passé awa auti ofinga Patrick Muyaya oyo azali porte parole ya gouvernement auti ofinga ye aza deux fois fingi ye pena biso nyonso tolanda image mais musée atikali okangama te moto okuti aza porte parole moto azwaka message ya chef de l'état aokommunike batikala okanga ye toza si makambo kaka ya héritier oyo musée vraiment akota prison oza si papa nazoyebisa yo musée
akokota prison na nzo prison na ebi mutamba bien mutamba kosta mutamba tanga auchi na intérieur ayaki totanga na école moko azalaki donc na biso to na 5e des humanités ayaki na 3e na ye bien c'est un serviteur déjà zako te ya makasi je le connais très bien dans un numéro na ye na so na biro na ye na arosala eloko moko boye na so lo bango arosala eloko moko boye Kabato, nani président qui fait d'abord une antivaleur, une antivaleur, t'es pour et ça pouvoir naïe. Pour ceux qui comprennent, ma capable, ceux qui opposent, n'est pas à mouiller à l'autre. Ceux qui opposent, il y a dans la parole basée. Mais tout le monde est là, faire égale la salle lettre, moko ya kosenga pe, na bande connaît ba artiste musicien surtout. Asala pe lo mo ande ngwana ya sale lo ngwana me kuna maka usibasti wana maka ona to finga kaka mana kangisa na pekisa baka ona bi maka us sika bilo ko press nega sale lo ngwana o wana za 12 me tamba kanga maka us tamba kanga fale kangisa maka us ba fundi maka us fera to ki vola ke na poto fera kakuka maka majesté parce que Zela natanga parti muke pour l'être en weza moulaï. De konabiso biwa faire commis, nous engageons à encourager la paix et le respect mutuel tant envers nos collègues artistes que notre public. Donc, ngai pona ngana oloba, kote la déjà maman ya ba parents fali oh bakufa Makaouz, est-ce que be mission nyo so Makaouz a sala pendant 15 ans, est-ce que faire azala ikomona te ka lelo héritier a décision ya kofunda ba communicateur ya faire yango lettre bimi. Toloba msusu faire remarquer que héritier na Kinshasa za très puissant peut-être ko le kae na relation ya justice. Dans le banc qui stage dernier, au moins avant avec la scène musicale, même j'avais appelé héritier, la commune héritier. Ça la focus pour le concert na yo. Ça la focus pour le concert na yo. Ndé pas au fingona, soko la, n'tande pas gwana yaki, ya ku fing héritier. Mousse qui nous a finga combien de fois. A finga combien de fois, donc ça va image wana, n'a fait ça la focus. Héritier bisinga abi big manager mon vieux, le respect à bien mon vieux, ma camarade autant c'est pas près scène musicale. Na Rolanda Bango te ba finga, et ça arme ba faible. En répondant lingwana, en tout cas félicitations. Na solo na bureau na président des Zika Busco, abi alito na ma camarade on a banti Valère, Batika. Soko moni bureau c'est pour hériter non à réagir te. Soki bon on a eu réaction, on a eu hérité très bien. Donc, ceux qui héritaient bien réagir, na confiance 3 ans, il est sage, papa est en maté. Papa, comme on a marqué aux assaillants, moi j'étais là. Toujours comme ma lettre, tout ça, on a une page d'affaires. Tindika Sakal, prévenez que mon ami est présent, les gars qui, une émission, il y a Karine Mokot, la thème, ça Karine Mokot, pendant 45 minutes à côté. On a pris ça sans répéter. La quelle émission on a? Émission on a tant le lequel est ma conf. Il est mon président avec et où Tarakuna. Il faut se voir changer. Niveau on a la niveau base. Oui, commission montu. Il faut changer. Tant on le dit quand on a bon à check un message on a. Ba aka ba mona yana ba kanga kanga no mais tala il y a des messages on a. Tala tu peux Michel au sala ma o ba tourner ba zolika. C'est pas comment il est moi dans un exemplaire tant à dobi bongo. Il faut quand ça non ba tourner on a. Ba to ba mona on se go ah ça va. Même si on va le voir théâtre ndenge Karine Mokoza dans ça na be dingwe ba ko sala ta bongo na plateau ba kangie alors ba vantendam et si le manque ça fait 16 ans makamona ça là ba to van to pesa satisfaction te to ça là le côté mais dans un PC pour tout le monde on a fait la refa na orchestre obi na lingi soko le kana ba YouTube parce que te
teleme le grand qui te ça la lettre na ça la lettre ya révocation ya suspension moi cause da ça nango ata ba 1000 ya Bercy ata ba 2000 mais sindika chakal on lui le président on ba mabia la makamona italioti osani orchestre nae yango na olinga ndenga chali lettre no lubi wana ngala tali yango te azo confiance tali ba fini mama na bango tali ba fingi ba ofinga na bana c'est pas normal mon frère et ça comme ça se bolingo puisque bazana ba matière belé ya famille affaire tamba okene bilo wana ekiti chaka batu tanga longwaka na belaka bino mtu portanga aide no ba journaliste mtu pandaka sango ba to faire alaki na confiance affaire combien ba longwa sur 100% ba kita même 80 même 20% preuve en est que depuis 2018 si fait en fait tout au long de l'émission non ba ekosimbate et simbate 4 ans alors soit force tant fallait à fongoli ba makambo ya libanda oyo allez comme bazara ba rival ndenge za la kaka allez makambo zongi ya stade makambo zongi ya boy rivalité wana gia kufi makambo kei yango nazo senga na faire a changer comportement ndenge zo obi rivalité wana gia kufi est-ce que makambo aliwa gi eza na kati ya makambo ke gia kufi nde makambo kei wana laxine papa ngana ndalo bakutu makambo tenga na oluka na opesa message mo rapé bablo kwa nsulango nde musuto na pesa na message à paix entre héritiers na tatika biloko wana po ba mabe sur sa place sur ces autres on comprend quel bien c'est pas papa na mission de bazo beba nga mwana nga tali yango mwana nga mwana za université bi papa abina nga non papa ça dépasse kokota kutu makambo tenga bite na ko chape siko Vasco Mabiala tomoni liste ya batu oyo héritier fundi na parquet soki tolandi na ndenga logique eza liste ya batu oyo baza engagé officiellement pas faire te eza liste ya ba volontaire oyo balobela peut-être faire na ndenge na bango est-ce que oluko tia pe na désordre oyo bano lelo bazoya kosala na kombo ya ba musicien ozoluko tia pe c'est que to continuer ka bongo totika bango kaka na liberté ya koya kofinga bato anga ni baza ba innocent na makambo na bango peut-être non bato nyonso omona baolobela fere wana baolo baza engagé officieusement ozo comprendre tala bamisusu bazalaki bampaka soki mpaka wana oyo akompe héritier ye aza kolobela nani aza kolobela fere bazwaki baengagement officieusement bango basala ezalaki mpo fere apesa bato mbongo boye te atinde pa odete sibambe atinde pa paul muntu mutu alongwane makambo wana akomane mutu ya bato tu atinde pa paul muntu atinde pa oncle na ngai pagi mwana nzela azala na lio mabele mame kende kuna pesa muzeki ndungu sa fere apesaka mbongo boye te nakosa yo te apesaka mbongo boye te azwaka $200 apesaka boye rien akotinda papa bato na ye oyo basutenaka ye kende pa maître koko kayudi batoni apesa odesa kende pa maître ige avocat de barabas kende pa mutu boye bato wana mpe ntango yotinda baotinda kuna bapela bacharge bamukomsu baye babeti eto bana wana bampaka wana bamona kena bamona tala kisi nzoka ndenge alelaka kisi nzoka ntango ayaka pa fere landa likambo yo ozalaki témoin kisi nzoka ngama solo na paul mutu césar patriotique mutu asolola césar patriotique na lubumbashi asololi yango loboka nzambe asololi kisi nzoka abenga nga kisi nzoka nde aza mpe héritier kuna ezokana te tobenda ye pa fere yo sololaka kisi nzoka comme apetite na yo solola ngama solo na kisi nzoka mutu liboso kisi nzoka kende kuna nga ata na solo nanga fere te mais kende mutu akopesa mbongo yeyo asala bulo zela modirateur tokende malembe lelo kisi nzoka bato bamona kaka azongi pa afali bato bayebaka te alongwela epa héritier ndenge nini parce que bato basutuka brusquement boye kisi nzoka bandi koignore héritier amemanga poto ya butu aignora nyonso to héritier asalela ye donc toloba ezalaka na kopi moko boye ebetamaka lisolo ya mbongo yango ekimisaka kisi nzoka alongwa pembeni ya héritier wate non ezaka lisoloa eyaka lisoloa kisi nzoka mutu azwaka yalobanga mpe na télévision mutu azwaka ye césar patriote azalaka na lubumbashi mutu na nga na memai na maki mutu ajibe tanto oki obeta na bazambi wana nga nazwa ye na kota idéologie
na mima pas faire amutu nanga akabela pe héritier na podium to $25,000 bo amutu nanga ngama kolona pesa ka kitinjora tant bazana héritier la dit tipaka kitinjora na fsi ni César tant makamba po César ali muta faire ali pe muta batutu héritier ya okende kuna makamyo tunali bon tant ko guerre et salami alors balingi ba benda ko kitinjora ba proposer mutuka ba proposer mbongo wana kitinjora tia ba suspendre na makambo oyo ya wera oyo ba fanatique ya wera kitinjora lungaka bongo te ki azana héritier ba pesi mbongo po lungwa te tant makambo wera ba yo suspendre kitinjora na héritier kitinjora so avandaki César chiko ba profiter allez ba pesi mbongo César mutasinyake loko wana ba pesi mbongo ba pesa mbongo ba biseke sala musala batindi pa fere ba solo pe na fere akutana na fere fara boy kisinjora asape occasion akutana na fere asolo na téléphone ba on dit César a vu a le bino bon problème à demain to occupé César pas à monta ko pesa moi 200 moi 300 mais yo président faut yamba muto avec onera ba ke muto wana na hostel pour na stade pour kisinjora mtamanda makamba stade wana fere tout simbaka kisinjora za makasi yem tamandaka annonce ya makasi pa amulike aye pa fere bo ba oya ba hospice na ba museke ndi mutu ba zongi ba ko ta pa fere ba ya mingi na bomba c'est pour des tibambi pour des tibambi na fere za osala mingi wana ba oya bo ba ko ta museke ndingu ba ngo équipe ya Leopards ye ba boke libanda alu makuna mtafali atali mutangite atali moi te kisi jour abenga ngabi longa keba ba beto 12 na beta César parce que lo bongo sala moi wana yem tamatisi ni stade wana boti kabilo wana ozomona donc c'est-à-dire quoi ba porter parole à nous tout le monde bazao les kaona baza reconnu et pas ferré très bien était à Kana exemple a pas fallu tant ba problème na bouboule nana joa kimba moko fait la juemba la moko c'est ça automatique ba tout ba lobelaka ba tout nous par exemple bon monsieur vous pouvez faire tant ça mon na musique rien mais bazaka na ba faveur na ba concert bazar na ba la musique ba lira yo binde ba liaka aba oleka la émission na kwa ki ba to aller mais bazar na moi kota moko boy na concert répétition ba faveur ezali ba ko pesa gratuit et puis écoutez na prêtre mo boy ba pesa mbongo et ça bon faire la pesa na mbongo boy te et on va marketer yo ba longwe sur ça ba tout le monde ba lo ba ona faire ayebi bango officiellement pe officieusement on se comprendre c'est ça mon directeur n'a posé moi question muke na télévision avec un message normal na ça guérir à fingaka marka oui n'a posé moi question muke oui vous avez déjà occasion ya voyager na faire na ba production Angola moi mingi non bandeli suka si makambo yo beba ok alors message dans la yoga pardon na donc ça na réponse message dans la réponse ba konzambo na sisi yangote ba konzamboka tala makambo ndenge ken pena lobby ya Patrick Muya azali porte-parole au ya gouvernement museki tinga fingi bukangi eti akome plus fort au bokanga bana mikemi bana o mususu makamba musique na mona makambo ya bien te Costa Mutamba telema kanga batwana surtout o ba osa l'impunité na mboka bakanga bango surtout bo sa bango na prison bo interpeller bango commandant ville interpeller frère na héritier ndeka ya masalaki soko interpeller bango bongo ba tala kanya makanga ba artiste mususu ba bana kala fungula wana moyena mbeto lote pour l'interrogation ba sera boy ba boka ba boka ba konzi siko ba konzi o ba kosa na mote basa na moto de mboka na biso to mona ba on peut dire donc mandat na bango to ba mando e baby ça mandat qui to côté oui mon directeur to sala na biso de émission ba jeton mais émission musée kindingu asaleli héritier émission bongo non te wana pena soki émission ane leki ka bo musée azwa ta discipline te en tout cas mboka na biso ebima mbok pays moko terre à terre
Mais côté là déjà, Mousse Kinding was en confiance déjà, il y a artiste na Ferré. Ferré a ça déjà en relation. Ayembe la maman Denise, ayembe la mwana chef de l'État. Ozo mona te que dossier ngo peut-être peut contre le kanango pe ka mai. Papa, on a ce que ça m'impunité, on les a plus au moro boy. Ce qui ça bon na regretter pour na il est là finga ko to la partie que mouya ya ndenge, Mousse Kinding wa finga na ndakango. Finga deux fois. Ma bé, on a fini les lotés. Pour partir mouya ya qui parane makamwana te. Partir mouya za puissant. Alors puissant soit ça mona na ma bé, même yé kututé, même batunaye. Mon va mettre na o bakamba beta ki Mousse Kinding. Il y a tine ba moté. Il y a tine ba moté. Sikoyo. Ba sala ki po. Ba to hérité ngola, ba prêtre hérité ngola, ba kabela ba mbongo hérité tinda ba moté. Sikoyo. Tango Paul Tidu va avoir un problème na ferré. Nangola. Et c'est la ferré phare à phare. Paul Tidu à soi. Pour la racine déjà racine dans le bétolo. Quoi concert est belé tout ça là va voyager bien na ferré Nangola kuna. Les concerts. Nazala qui dans le bisalo bandenge zali émission musu dans le bisalo. Ba beba na Paul Tidu la mabé. Paul Tidu à soi à cha phare à phare à ju bangolais nyoso tout ba la succès kuna. Ache bango en face na faire par rapport masango fele. C'est comme mon directeur. Mon héritier ba héritier. Oh. Faire la bête héritier. Mais là c'est une vérité quoi. Le solo bête ça foi bandela na bato bayoki obiente bandela ngonan. Na lobby réazaka na concert na Angola na Luanda. Soko tunina ni porte-parole héritier au affirma comment on est Francis Dibaye. Francis Dibaye Zalaka. Basala ba message mo fort kuna. Ba message mo fort au basala kuna. Donc héritier a fait la à tout le monde la téléphone a bien héritier. Ya on doit na tellement calme ya usagana te. Ya éviter aux équipes kuna pour faire équipe kuna za gitine te mo na limbu. Ya za gitine mo sa ba musicien qui petit mot ala écoute na comprendre na contre na bigo ko loba héritier mobile donc na petit na biso ko héritier mobile qui petit na biso mo ko tinda tindaye bigo na biso da ki bestino bilebe wala ki na ngola ba tout ba ibaki mais ko bestino biloko na ko tate mais ko ba tout héritier le président des Zika Buskor ba donc tout ba na nini na équipe ka Buskor wana ba zana ba maître ba zana ba tout na équipe wana pour la sécurité na bango. N'est-ce que héritier fait à peine que héritier avec Batouya Kabusko Wanande Baza rebelle Benga Bango héritier de Nisa Mbongo 1500 balles on a des témoins tout na Francis Dibaye au Epsalo ba pesa ba benga ba pesa ba petite histoire ba mettre on a mis surtout ba corrompa bango ba tout oyo ba ki pour ba panza concert à faire ba petro ba yeba bibon ba bengi ba na président des Zika Buskor abi bongo zombongo botika c'est la mo amai na biso as artiste ba on ba inviter bonso to lieu de ambon so to sa ndeni ba bosa ka mo ironie lo mo mukisa ba sala bongo faire azwa moi bat poste te ba pa na so vérité OK no ba makamba solo OK na ngipe na ba be ba ni sikoyo ya mo na zo kamwa faire tape est-ce que ça a ranki na bato ebele peut-être to mona ga na héritier papa na bien net par exemple na wira mais ba bongisa wira na ba ranki auto embele ba vie jalo wira mutia munene nzambe fa pa mola wira wira ki pa makamona de materia apui soki fere nani ki zoro mtabanda ki nini wana soki wira ba benga ki bana maison mère te ba soutenir fere faire avec na bato bango to ça stade wana to za pe bato to za analyse à solo ozo mona wera ki fa makamwa nyo tuté mais faire pas di mananda kuna ye asa ta ikuna leketa na répétition wera nde ba mtu ba oleka faire ko sa na ngote pour ba neke faire ta bandu ndo fond to zo ba conseiller bandu abanga OK bandu na biso na ke kuna ki fait tricala tama ngenyene aussi là problème ezali na faire nga na opese conseil en tant que frère na ye ngai na lingi na ngasusu makam na bino tena lo bango na ndenga mabe so ba bengi nga na ko sala analyse moko vrai na senga cesser les faits bino mo botika
bakonza mboka bobengisa bointerpele bango mama colonel Mimi interpele bango benga bango baleki na PTT baleki na mibeko te benga bango bisa bango bakanga bambona bango soki ba continuer bokangi bambona bango botasiko ba soki ba avocat ba tina ba avocat bango avocat faire ya donc c'est que bango nous botinda kai avocat rité c'est que nous botinda yo pe Vasco batu basenga bimisa Trésor Congolo na mulangi oyo kanga ye Trésor Congolo abandie pa affaire na a remplacer yo Trésor Congolo ti lelo fera koka na liste ya poto te ba Valdi Tambo bake poto liboso Trésor Congolo ba Idor bake poto liboso Trésor Congolo ti Petit Falia ye komona poto liboso Trésor Congolo mulangi oyo tiape ndeko na yo Trésor Congolo est-ce ko koki kolongola ye na mulangi wana te fera mona ka ete na balite akanda ba esi mafera memi bango ngana za mona bakuk ya pasteur bas basaulo na za mona ya prophète Konde na za mona David Mabiala na za mona ya pasteur nani Gimate na za mona pasteur Alexandre Gimate ya maison du portier akamona na longwa na makambo ozape pi pecha matadi kibala yoka nani ozape pi pecha matadi kibala matadi kibala ne logo nini matadi kibala ngoko da peti na bakisila bakachara kosa batwana mais yango etondisaki stade ya fere asangisa ba mala gajabu mala asangisa batu mala ebi de makamoto asangisa mala gajabu mala gajabu asangisa ba po ya zali secrétaire ba chef coutumier ya zali na relation bilim mala gajabu asangisa ba chef coutumier surtout po nani David Matakibala ayoka na ba chef coutumier msute ozo comprendre ba me bloc comme ça na ko kota ngote mais azali na pouvoir te ko to sa stade wana ngana yebi makamana ndenge salama ba bloc on suna luka ngote puisque to luka ce mission to ça les mission moko ya paix que to luka ba polémique non ozo comprendre David Matakibala azali bien na ngate asale loko mo pa faire était même tant que manze monoko no pa baboka yona alors mis amis linga na mission ya patriote ya tout ça ba seke ne biloko ba ba kacher wana et ça biloko moi mike biso moto simba mouvement na biso maktoaka na ngenge na biso mouvement muta saka biso poza te na stade oyo ba mala rajabu lembele to ba benga le mystérieux ba mto ba sala makamona ye pasala ki na kwena e asanse bilo na bango zo comprendre makamona ndeko na ngali makamona te na lingi na osenga ngana fere a se réconciliation ngasima ndenga bandaki moto wana moye moka komi ndenga lolobi ba komi ye moka bandaki moto ye mo pa bomango soki ke continue héritier soka lobi atiele li bende héritier ko te wana wo ezaki mabe père na ye ayako boma moto ebo mo faire mtoko kana justice te maka usu bakanga na fali na bato fali maka fera kenda poto ngana souffra ngamoko sa mutu moko zona maka usu na boloko si maka usu na ko beta na usu na secrétaire ya maman Olive faire na biso mo ya ba Congo na côté la yende mutu atoyi na maman Olive abi papa maman bo même so moto soki aki maman Olive te na batone koko kayo du te nani maka usu ngo sa soki bango bakondana ke déjà inane na lobi boya question na biso ezalaki molili place ozipa Trésor Congolo faire azo meme na ba voyage te tandis que toyebi yo ozalaka na même poste Trésor Congolo aza nango lelo na même poste te na ki secrétaire général na tika les ngamo na votre travail secrétaire général directeur en marketing ma vakala te ko yiba e pas fali a cause kuna pas fali alenza même pas la kia zaki lokola même fali baza kokutana te Trésor Congolo fali baza kokutana te avec un message pas à l'enzamé. Donc, on a un plateau. Ndenge Polydor a dit na fait des par à part. Trésor Congolo a tiré la bombe. Polydor tant a accueilli Poto. Tant a accueilli Poto vient Costa Pessi Mbonga Sombi Mutuka Teki Mutuka. Accueilli na Poto na ndenge na e. Alors, vie de tigala qui n'a mon petit pour garçon plaisir à Dakiwana. Ma bakala na ndenge encore. Accueilli Oiba Trésor Congolo. Pour Trésor Congolo a dit qu'on montait déjà pas fallait dans le papier. Aïdi a commis porte-parole la biso.
pour toi, ça fallait monter ma passe, comme dans le côté, faire l'époque, ça fallait monter ma passe. Donc, on a dit trésor qu'on est au Maroc, dans le poster, il y a évolué, il y a mariage. Garçon, plaisir, tu as dit, avoir un coup de thé. Donc, il y a alors, tu fais ce poste, il y a directeur en marketing, puisque dans le il y a tous les deux postes. D'abord, secrétaire général, on a mon directeur en marketing. On se comprend, tu fais des postes. Mais poste, il y a encore utilisé mon mingité parce que Nazaki va prendre les salaboué, mais il y a des mingi télé. Dans l'autre, on va porter-parole. Ah, kokate, makambo bopé, c'est à ça. Tu fais gérer marketing, mais on kokate, tu as dit poids. Ndé la qui n'a rien aussi, car il va y avoir faire le bit, tango les gars, bongo, la pizza est boy. N'a pas fait moi, on a Tracy. N'a pas fait on a Tracy, on a dit le bosson, Tracy, dans la radio, na Africa. Africa, tu vas la qui journaliste, on fait la émission na radio. N'a vu à commencer l'émission, on a pas qu'à Djuma. Qui n'a comme c'est porte-parole. Par contre, on travaille sur Koyo, na trésor congolo, na garçon plaisir. Pour tout, il y a Polydor et les gars, il m'a cassé. Polydor et les gars, il y a Moko, avec quoi tu veux, la charge de télé. Alors, raison qu'on ne peut pas être impliqué d'ailleurs, à une analyse d'ailleurs, a évolué bien. On a un trésor congolais, on a un secrétaire général, il est directeur en marketing. A ti tant on a eu l'ongwa, a eu continué Moussa na tika na kokangete pe na kokangete na nzambete. C'est quoi ça va acheter? Est-ce que ça la va bien? Olobi? Abi Maratin, avant Jagatin? Considération exacte? Blaise Polo. Ngai kutu na bunda na ndenge na ngananu. Na soma mituko na ndenge na ngana. Kota vie costa couleur. Kop oyo azwa ya na émission na osala pa vie sabani. Pour nga kopera na vie sabani émission nga mu na kofuta na oza ba sponsor na nga. Na azwa vie na tel numéro na e ba benga na bota bata pa di pe ba na bezo ya costa couleur. Azwa kopona. Asombela Polydor ka. Asombela maka usuka. Asombela ngaka. Mais là, il y a des cas, on a pas la pharmacie, on a la. Sur le bureau, on a biso. Bureau, on a biso, on a un garçon, on a ni un Blaise Polo, Tilelo. Azo mataba moto, azo souffrir. Hein? À comment on va agir? À comment on a fait partout dans ma poto? On est partout, azo masoma mutuka. Exactement. Mutuka ta kesa pamba. Ba ilu ngakutu ba eba sombi ba mutuka bana ba esima. Il y a même garçon na format bien tel a eu makambute il y a besoin de comité de recherche comme azaki azam musulman basé par Luka comité de recherche Luka ba moto pour makambeza la tika ki les sel moto de travail makasi c'est trésor congolo na personne na Tracy na garçon mo basui o ça la marketing azaki azam moto avec Chetemba na bossa li kombo na yene ko faire radio le ba mo ba anglais boy yene faire radio à remplacer pas trésor congolo. Parce que trésor congolo, soit disant qu'il n'est pas autant, pas qu'il n'est pas politique, n'a pas politique. C'est ça. C'est quoi, yo? C'est bon, pas continuer mon bon, va tourner, va finir la discuter pour que les gens soit les autres continuent à konzamboka, bon, mukama, c'est bon, kanga, bon, on a prison, comme ça. Bakamone aussi la personne bomba mon cher zo bomba na Congo zo bomba to tala mo a biso na internet to tala mo a mais ba na biso basa kuna baza ba téléphone Android ba tala ba TikTok muziki ndu azo finga ba bêtise zo za raté ndeko nanga siko potokoti sape to senga héritier asenga faire pardon ou faire asenga héritier pardon po batuna ya chaque mutatika. Muziki ndingu wa mutanani mutamateke na podium nani babi muze aza pe saper aza mutafere te bango kuna babi mutamateke na podium angola nani fere beta biloko ya kekende on se comprend dans la vie c'est ça il y a pas ni qu'on y attaque. Pour la ville faire la botte qui moi si on a oh là il y a ceux qui productrice on a ya muyombe sabor zela ya muyombe sabor voilà à botte la micro
abitela bazo apesa ba mbote po ni abotola ki museki ndingu te Yoko na yo abotola ki momia na Muyombe Sabo micro par rapport à quoi? Mais Muyombe Sabo ndazo kenona azamuke kisinende mtete kama makasi atangisi mbongo na epo abetsa epo soka continue ki tira ko mzata msuba bêtise ya kasha pesa ki feri pour kasha fera beti ona akoza kasha ntenga na bi kasha ona naza déjà d'information yo ozo imaginer kasha ya Muyombe Sabo wane koza ba combien? On a ba $5,000. Vasco Mabiala nga nakenda na fali Angola zela nakenda na fali Angola Vasco zela Vasco Vasco tokenda na fali Angola fali abeta par production aloba par production ya beta ara 50,000 na sia 50,000 abeta te oza si mutu neti fere Muyombe Sabo wana kisi mobwe oyo babieza makasi koleka ankoro bongo oza si ekobeta fere na 5,000 tosala émission prochaine émission tosala on a YouTube na biso ba contrat oto signa na ba mbane azala on a mail na ngani nyonso tu oto signa na Paulo tudi ozomo na télévision wana oto signa na Zil Nsana na bisa ba contrat na che année oyo fallait azalo soit combien année offert azalo soit combien tandis que fallait avant avant nous va cacher wana a se sacrifier qui va dans ba coproduction mususu azimbongo biso to ndaki lokola wera to walinga mbongo ya moment okendaki na vitesse wana so na iso bakashe mususu ba ke ona linga ka fete non ngana ebiso ba tsenga izaki $5,000. mais soki toloba fere aobeta ba production ba $5,000 c'est que na musique na biso c'est que na musique na te ba projet mususu vera zo ba kasha minene wana zo biso vérité neti concert ronga na bete na poto na musu nani ndeko na biso nani Michael Mole na Stono Mole na pese mbote ba pesa biso combien yaki 13,000 balles yaki deux concerts c'est là c'est là deux concerts $13,000 na deux concerts moko 13,000 mais tobeta moko mpe simba te naza baimage sa baimage bobiso atie baimage mpona nga na baluka mpe na otumbola so bato mosusu ozo comprendre mpo torata tosala sanza banini areporta concert wana baétudiant bazalaki na nini babimaki pale bazali na vacance na bango alors na vacance na bango bazalaka bakendaka babulo bakotaka bamboka mais bazalaka une semaine moko boye oyo tolansaki fali bakota concert basombo babillet mais ntango tochange bato bazalaki te sala 3,000 places mais tosala pas même 100 personnes et bongo soki avec ça 80,000 euros na dépense bavion makamni surtout pardon garçon abebisa 80,000 euros mpona dépense ya osala affaire epo akende obeta kuna akoma pasteur papa Michael Mole tuna aza na Paris wana tuna Stono Mole aza wana akoma pasteur abongo wana azolela na toilette alapa monde ya musique papa alapa monde na musique akoma musali na nzambe nga nazo so na kombo ya nzambe so na benge kuta na bango sutela na sola na leki na ende ma ya Stono Mole akoma pasteur dépense ya mbongo nanu il y a cassé peut-être 26,500. Il y a eu 13,500, donc 27,000. Dans des concerts, des productions, des reportés à part Wana. Par job avion, Ferra Longwa, Kin, Aya, Alonga Paris, Kin, na VIP, na première classe, Kuna, Zongi, Boaké Paris. Donc, Bicho, 17 personnes. Babier, Basirone, Mati, consommation de l'hôtel. Avec ça 85,000 euros. Mais bon, à Zoua, t'as tu vas comment ta santé. Mon directeur. Oui. Pardon, nalingina poser question na ya bosana. Héritier autobeta concert moko na Velodrome ya Kitambo wana Olanda ba image non? Na
Ok, nangina tuno question moko. Oza ba concert moko fera ko bete na Velodrome na Kitambo na Kermesse na Butubo. Ebi ke concert ana na zalaka batu bakoka kata 70 personnes te. Papa, songa na lo bela lo bango bolo balanga sko bolo balanga ni. Zela. Te fera betaka 3 chansons akata kutundu langwa kitia ke ipo batu bazate. Po batu bazo ignorer que Nazalaka ezalaka na butu, ezalaka na butu fera betaka premier chat deuxième troisième à 14 ans ba petit pitopal écoute. Mais oui. Pitopal est petit dans les États-Unis. Oui oui. Vous comprenez? Là ça ba image on surtout. Sikoyo Même à 50 personnes. Voilà. Batu bazalaka pena pas même ata 50. Sikoyo batu baoye bateke Velodrome eza pas sikotone c'est l'équipe même stade de Martin Auton ça. Libulu wana batu bayaka te. Siko na kamwe Velodrome eza le roi bacha ni obi bisu to betaka na Denis Let. Denis Let ya sa campagne wana posa sa campagne wana. Denis sa tamboli na ba azui contact na ba pasteur. Liboso to mekaka boy to sala katikati. Denis Let tant c'est Denis Let sa pourquoi muita mwinzondo. Vous en pas tout ça katikati ko tout. Deuxième fois, tu as une stratégie, tu as côté le pasteur dans l'église. Tu as côté le pasteur dans l'église, tu peux faire ça ici. Parce que dans l'église, ça a craigné ma casse. Tu as quitté toujours ce que pasteur, il y a tout, il y a Kitambo, il y a Bandal. Bayana Bandim. Allez, Bayana Bandim. Tout ça, là, on est plein. Papa, puisque on a fait, tu as Nasi Rozo se souvenir, on fait la betera première, chat deuxième. Troisième à Kitaye Morakei. Batu bazalate. Voilà. Aujourd'hui, ça va fanatique pour les avec des chansons. Et des chansons pas générique dans générique bandi boya kichake. Akita brusquement na bakolo kermesse batira na qu'est-ce que c'est? Batu batekate. Na ba panzama vitre ka par prise ka. Na kanisa ne tobosa na jour ango. Na robosa na teto akina bino ba pito pale na on peksa bino weekend. Bo filmer te ba bino bite yo bino ba tabiso. Ba to filmer ka to cha mutu bo poto to zwanini to zoka ba. Te toboyaka pena ko filmer po ezalaka vide moko impossible. Ngala kanga kutu na kangi bino ba ba caméra. Ba caméra. Voilà. Bino mo mutali ko bi so to bito continue ngo ezala mabe. Te petit pitopal le peza peut-être te kosa brusquement. Zela, emso li solo yo batu ba loba ken azokosa na luka nanu peut-être ko sala bien ye pas témoigner po ebi misabiso neti jaloux te to beta masolo ya vérité. Dans ça to beta masolo ya vérité. Oh, Hervé, petit pitopal to sana Vasco mabia la to enregistrer émission bonio. Ah, malamu ken boni, Vasco boni. Pitopal neni go na ye kuna ku États-Unis na bengi obe to ya bona benga bo numéro ile kate. Neni na onga numéro na changer te kenete numéro na changer. O changer te. Merci koyo. Petit pitopal azawana nani to son point de vue na ye. Hervé Tomoni héritier wata sali plainte contre ba communicateur affaire tozoka il paraît ba batami pesa biso na point de vue na yo parce que yo za journaliste ya munene na États-Unis comme ça va soit retourner pe question na ye. Bon na point de vue na ngezali boeken lelo yo tokoki toza ba parents Vasco na za père de famille malgré ba kabona na ferry mais Vasco iko se même hier Vasco a rekoma na point au finga maman Marie. Oui, c'est ça. Artiste ferry au finga
artiste héritier okoki kofinga mais kotouche bama Marie bamama na biso ya Bintu wana ngai na kosenga na héritier communicateur nyonso oya faire fanatique nyonso ya faire o atouche na mama na yo kangisa ye na kosenga mpe na faire communicateur nyonso ya héritier o afini mama ya moto aza na Kinshasa ata na poto bakanga ye parce que na éducation na biso babantu mama na Vasco Mabiala aza mama na Ken Piana mama na Ken Piana aza mama na ngai malgré tout Ken yo na Vasco bozala na baguerre makasi yachete mokolo moko te Vasco afinga mama na yo mokolo moko mpe se yo okoza kofinga sexe ya mama ya Vasco donc niveau ekomeli na koencourage héritier akangisa bato nyonso bafingi mama na ye faire essayer de son côté akangisa bato bafingi mama Marie Hervé ozoyeba jour moko tosala émission wana tosala na chaîne ya Viezakle émission eyeke na suka osignalanga olobi vie lukoki mavasco akomi daya na jipe ya basoda na bandal wana bazoyokanga nga na Nzondo TV te wana ya bale passé akotinga bablo mususu bien sûr wana na répondre mais abenga ngai kaka ndengo yo lobby ngana lobby boy na lobby faire comme abandaki moto on n'est pas commis likambo ngo ke alingi pe c'est bon ngana tepeli na ngote na sali kutu message moko zo lekala ba net partout ba panzango na sengi na bakonza mboka na biso soki ba faire ba okokate puisque ndenge zali wana c'est impossible ngai to beba na faire bobinde makambe bebani ken que na beba na faire to luka to kanse combien de fois vous comprenez alors mais jamais ken que na les gars finga maman faire jamais vous comprenez jamais dans ni pito pas de yaki na yo vous comprenez donc ndenge zali wana na zota likambo lobi ngape na lobi yango na bandi na faire a calmer bato puisque neti ya banda kongo zwaki muzeki ndo mache ya fingi bato affaire ya bali batomboki ba répondre alors comme ce ba maman c'est pas normal ba na biso bazo kola nous sommes des parents donc biloko yo toza ba bantu ndongo lobi e ko le kate ba guerre za loyal nekela ki ajibe na faire ba fanatique ba bunda bunda na bango mais comment te ke ba maman de ba fanatique to c'est la modérateur pardon ken artiste pardon na masaka na oya lo ba no tu ne question moko alors et là on a ndé to lobi eza mabe yango na lancé appel na bakonza mboka soki ba moni muzeki ndingu fo muzeki ndingu bazo fin kali pele kuta lobi muzeki ndingu afingu na Patrick nani muyaya bakangi ete sikoyo oyo yango na fisa na c'est pas ministre oto tout ba se peine kosa mutamba mutulanga à l'infinité on a bloc wana miso tout soka moni ya leki afingi bakangi soki leader na Hollande bakangi pe leader wana ozo ici ouais bakangi puisque bana biso ba robeba dani Hervé plutôt pale bana la koloba boeketiana bana koloba boeketiana omoni problème ya na mboka na biso za ni ketiana ba musicien congolais de baza wana tango bakangaka bato na bango bafinga bakendaka prison bamisiana bakendaka na prison na Congo kobimisa mutu na parquet eza pasi mais na prison eza facile problème ezali na prison bio oyebi keke omona mutu asali 5 jours abimi na ye mais na parquet okumela te batindi o prison problème ezali la loi sur la cybercriminalité au Congo existe toza mpe na ministre na biso ya éducation mpo na éducation ya bana na biso lelo bana na biso bana batelefone ken vrai ou faux bana batelefone bafilio baage bakoma na bafacebook vrai ou faux vrai siko ntango bakokutana na mutu lokola nyamabon na Facebook azofinga makambo ya bongo bakutani na Liverpool azofinga bamakambo ya bongo basaper koto ekeli bakutani na soki muku ya Kongo soki muku ya Kongo bato wana nyonso bango bazofinga wana kote ya fere kote ya évité bana na biso bakutani na bango na Facebook bazoyoka mpe lingala po tovandaka na bango na ndako alors quel est le rôle ya ministre ya éducation il faut kobanda kokanga
nyonso la loi sur la cybercriminalité quel sont mutasali sextable bakangaka ete bakangaka tomona héritier asali sextable bakangi tomona bato ebele ba sextable bakanga bon eboko motu afingi mama ya motu bokokanga ete la loi injure publique ezalaka na 1 année 3 mois de prison alors Moussé Kindimu il faut azala arrêté Nyamakor azala arrêté Kongolo gouvernement ngai naza ni pour ni contre guerre ya musique eza même moi aussi je suis ni pour ni contre voilà donc on a même idée voilà moto nyonso afini mama ya moto afini injure publique na caméra il y a aujourd'hui que les paroles ne s'envolent plus aujourd'hui bakamto oloba etikala na internet na bavideo mais oui etikali donc nga mpona nga ezali eloko esalaki nga mpasi ezali Moussé Kindimu afingaka bato mais ministre na biso ya éducation ayamba ye azofinga bato ebele mpona nini profil ya Moussé Kindimu eza profil oyo afingaka edirangaka bato ozonda te voilà lelo oyo même Vasco ndenge aza wana Vasco aza na baproblème personnel na ye na vérité là où il a travaillé société oyo asalaki esokolaka na finga mama fere voilà afinga mpe mama ya fere te alobaka kaka makambo oyo asepelaki nango te mpona c'est ça eza normal mpo ezali société oyo a passé des dizaines d'années c'est normal très intelligent oui Hervé ouais Hervé nalobi ya travailler employé na employeur na ye parce que travailler aranda ba service ngai etangi kulwa nazwa yango mabe te ya mabe soki namoni Vasco afingi mama na fere afingi parent papa fere to bana fere mais fere lui-même c'est un artiste Vasco fit son travailleur soki azoréclame baindemnité aoréclame boyeboye wana eza makambo na ye na ndeko na ye mais mabe onga nazomona ezali nini bacommunicateur ya héritier baza na faute biso mpe bacommunicateur ya fere toa na faute Francis Dibaye ozo l'économie na otambwa na base ya baseball ozo prôner violence côté wana eza mabe makasi c'est pas normal te yo koki koloba eloko wana te ke ngai tokosilana na bango kendiana na mboka wana koko la loi existe tomona bavital Kamere bakota ba prison bale tout puissant François Beya bakangama lelo John Numbi aza ya kokangama donc oyo akosala infra bayeba yango kendiana bakambo nyonso bapinga l'état congolais aza na bavideo ya bato tu bafingi oyebi titi Hervé nalobi ya Hervé modirateur zela nabia bato wana bazalaka wapi bafere bazalaki na likemba est-ce que bato wana bayebi ke biso tozala soutenir fere série fere pena ayo beta na Velodrome boy pas même 70 personnes na kati mais na vie ya moto bato kaka soko bongi bakouta de part et d'autre bamalanda bazangaka te ntango suka ekweyaka bafurmi bayaka kaka mais ndako ezangi suka lifurmi ayaka na ye te ebongi moto aremplaçanga wana ken aremplaçanga azalaki ndi jamais masa fere azalaki mwana quartier bango baotekela fere bafuta baotekela mafuta baosomba ngo na bakongo mais ntango ekomi na moma moko nga naza te nga navandi wana bato bazalaki te fere abilanga na forme atikali ok Hervé loba lelo Vasco aza na pasi te pour la preuve aza na poto esika kolia komela ezalaka bien baramutu tu comprends donc oyo asalaka nga etant qu'intellectuel je trouve ça normal parce que bamesanaki na fere bavandaki arandaki mpe baservice maintenant en retour en dehors ya orchestre azomona ke ntango nga na pasa baservice oyo nasala na bénéficia penya te par rapport ya bavie lokwa belios mondobi bapase eta pembe na wera babénéficia mpe ozolanda basomba bandaku boyeboye bazwa boyeboye parce que ntango mosusu asalaka baréclamation wana mpo pembeni ya fere boyeboye mais bakosenga na ye bayeba ke azali professionnel nga naza na Canada
na kosenga na yo oyebi monde ya musique otravaille na artiste monene lokwa fere artiste mosusu mpo akozala na besoin na yo maobanga parce que olobi akobimisa basekret il y a d'autres secrets que tikalaka peu importe problème yo oza mokolo garder basekret professionnel mosusu elenge internet c'est parce que yo oza oyebi musique baartiste baobima baartiste bakolukaka yo kaka mpona conseil mpona management mais soki oza kaka moto ya bainternet lelo tu Eliot Mondobi yoyebi ke secrétaire orchestre héritier ezaka Eliot il y a des secrets professionnels mosusu faut gardaka vie mpona carrière na yo etant que manager etant que directeur selon bakoloba yango wana yango sikoyo nalobi boye excuse-nga vraiment ndenge olobi très bien opesi conseil ya bien ngai tosolaki na ken naotya mpe sota l'image moko natindi naotindelo mpe yango natie mpe ezala côté tous les deux naza so na besoin pour makambo oyo tout te so nayaki na kanda fere ko pati kobeta moi suis naza na kati ya management ya nini ya concert oyo ya nini ya festival ya amani ya Goma babenga ngai basenga numéro ya fere napesa babenga fere pendant 3 semaines ayambaka te bayozongela nga nayebisinga tokobenga fere oyamba te nabenga maître ik puisque maître ik avocat de Barbas nga mayaka na bango na maître kuku nabengi maître ik nabi tala problème eza bobenga fere eyebisa ye babengi fere azalaki na Cameroun fere c'est vrai amona numéro mo ebenganga eyamba ayambi abeti concert yango te naza na Canada awa napesa Kofi Code mari abetaka te naza bacoopération mosusu awa nga naza kuna kutu te makambo nalobaki wana naserasataki parce que ta eloko babetanga ya 12 babetanga etikala mpa bato kenga na détourna $50,000 bino tozalaki na bino na kati so oleta $100 afere boye nga naza na vi nde napelaka wana ozoma babilo mosusu na lobango baartiste mosusu bakomprena na dévoile basekret ok modérateur yoka te nasala réclamation na ngai mpo babebisaki réputation nanga mpo bakokilo nanga partout nano azala na mosala nga nayebi $50,000 nafandi na depuis 2018 ti 2021 naza na Congo wana feka koboma nga te boata $5,000 ata $1,000 jamais donc lokuta yango na defandaki na répondre na makambo oyo lobi wana bamusicien oyo omoni oyo yo ozoloba bakopesanga maboko te seke bayebi 12 te bayebi ke fere akosaki ke nga na détourna $50,000 mais je suis à Kinshasa nakenda tipa fere na beta porte abima telema lobi nayebisako na odimine yo mpona nini mpona boyaki nanga baloge na ye kotana na kati ozomona problème ezalaki yango wana nasala baréclamation bafinganga nazobela na mbeto hôpital 4 mois na sanzama makila bambaka oso bazofingafinganga mais ntango na kotelema naza mutu na mobali funa répondre bango na tia bango na nini nataki bango mpe kao preuve aneke nakosala émission mpa mutu mosusu te nakosala kaka na kene piana kene piana kaka bajournaliste mosusu babengana na boyi kaka na kene piana modérateur donc nasalaki défense moko oyo nakosala défense oyo ti baomenace yo fosala autodéfense nasala autodéfense nzambe apambolinga apartir wana madame Soleil aye alongo Kinshasa États-Unis aye asalinga badémarche na desimbwese nde omonaki Kofi edenga héritier edenga naye États-Unis na kati nanga Canada c'est ça voilà nazala likambo na mutu te hervé je suis pour tout le monde moni bamusike mosusu wana nasoana bango très bien na conseillera bango nakoma donc manager na mingi na nini na conseil nazopesa bastratégie makambo ebele mais je peux pas dévoiler basekret na bango ozo comprendre donc secret fere elekaki makasi 12 elekaki makasi mpo na ngai nakufa mwasi nanga so otali ke ngai nabiso babilo mosusu babilo mosusu ngaki batakaka madame nanga ndako wana nga nazali biloko tu bamercedes babiloko tu naki nango nateka nanga su na mbongo te naoki pone mutu bato mosusu bazoedenga donc bato tu bakanga banini na bango bato bayedanga su te mais nzambe atikaka bana na ye te nzambe akofongola ngai tiomo na ye boye naya par miracle voilà nabeta makambo wana kaka nga sikoyo nalingi misiki na biso ekende bien pour que bana na biso tozoboma bamesa bana na biso il faut bana na biso baye malgré batiktok ebimi
Mais tant que l'éducation, on a dit les autres, alors, quel piana? Ouais. Quel piana? Au moins, il a mambo sur les cas entre héritier et ferry. Oui. D'abord, et l'on a dit bosser zani. Héritier à lobby na podium na ege na zomisi mi démon qui solol on te solol. Il est à leader d'opinion aux star. Tant aux autres ça va message agressif pour mon podium. Aux autres pousser ma fanatique na on a violence. Aux autres attaquer. Oui. Mais tu te parles dans lobby là ni Hervé. Ils ont condamné que héritier. Qui a commencé à faire, il a commencé à finir. Non, Yokanga. Olobaki na kata kiote, tika nga pena loba. Ok. Olobaki na kata kiote, yo pe tika nga loba. Ngana koki ko condamner faire été quelqu'un na kwa matisi musique ndimo na podium. Non. Quelqu'un na musique congolaise na sap etambolaka de père. Ozolanda. Oui. Musique ndimo azaka saper te musique ndimo abe comédien. Les autres monde en musique ndimo na ba TikTok, on sala ba gaga, on c'est ça ba tout là c'est la magie. C'est aussi un artiste et comédien. Musée c'est un artiste saper et comédien. Et ça quand na podium il y a fait retendre musique ndimo amati. Na ba podium nyonso ba musicien congolais, ba comédien, ba mataka, ba star ya ça peut ba mataka. Na on peut ça exemple quel avant qu'on condamne Moutouna Likambo, vous devez d'abord vous poser des questions. Est-ce que Ferrego là, il est le premier musicien congolais à matissa saper na podium na appelle ça saper micro. Ken Marambo Moutalo Barana Mounoko Yangajaka ye. Ferreton a match musée na podium. A episi musée que finga batuto musée attaqué bangono. A episi musée pesa bana yangola, mbote. Musée indi munda bandi koyemba banzembo na ye. Na on peut son exemple moko. Na concert ya réunification ya Wenge 4x4. Quel piana. Producteur ya concert wana Amadou Djabi. Asombela ba saper ya France billet na ya Brazza ya Kinshasa. Oui. Na ba musée indi pour la podium wana te. Ba mataki na concert ya Wenge te. C'est là. Hervé. C'est là, pardon. Aucune sanga fil d'idée. Si y en a fait micro, après si Didier Nzongo. Didier Nzongo a bandi koloba buzoba, mais Didier Nzongo a finga wela. On a dit wela filigalite. Donc, héritier kaka moko boloba. Malembe, Ibrator, alongwe pa Fabregas, a ken arrête pa héritier. Azo yemba ndebo a finga Fabregas, minu mutu. Batu ba ozo misa Fabrice. Na répétition ya héritier. Les propos tenus en langage de hôtel. Musée d'Indingu, si amatai na podium wana. Ngai na condamné CRT parce que les musiques congolaises etambola na ngoko. Mais na encourager musée d'Indingu na ba inspire idée. Mais na Hervé Kotono Kemade. On a la part des choses. Hervé, c'est là mon directeur. Mon directeur, pardon. Musée. Hervé. Hervé, c'est là. Hervé, c'est là. Hervé, c'est là. Hervé. Ouais, mon directeur, pardon. Nalobi ya. Kindingu afinga ba defa. Abenga ba mode combo. Ba defa. Baza ba cha ou. Sko faire moni ne aki ko encourager. Faire yemo ka zo ba te cha ou. Tandis que cha ou wana muzalo bela ngo ba pede. Ouais.
baolanda nani yozoloba no bien ochange siko bazoloba nga toza makambo tokende so héritier tofere tokondane te topesaka conseil na bakonza batia na se kaka c'est ça Yangiana en fait soki toke devant la loi eza wana kaka mpona koconseiller te loi eza mpona kokondane mpona koakite te ozolanda oui la loi sur la cybercriminalité au Congo existe, aux États-Unis ça existe, dans le monde entier ça existe. Mais Congo, c'est ça ma c'est ça. Donc attends en États-Unis parce que la guerre pour les babindou qui zalaka mais ba touchaka na ba maman te. Mais on comme na Congo oh si bon lelo oyo kentia na moni Charlie Faka ozolanda. Charlie Faka o azali communicateur héritier alobi lelo avec sagesse ozomona lequel. Voilà. Alobi avec sagesse que nyama kwa ndeza wana apusa na kutu te ko ngamo Faka na oluka héritier bazo luka ozolanda. Nyama kwa ndeza azala kimi braza azala itazate akimine braza. Il faut que d'abord eloko liboso. Il faut que bato bafingaka bato basala no ata 6 mois na makala. OK. Tango bakobima bakochange. Bato tanga salaki soki 2 mois na makala wana. Yomoni afinga sakana kusula weka. Asakana ata. Donc il faut que bato bafinga. En fait, comment les problèmes ezali? Bato wana bafinga bato ken. Bayebi ke ta bo kanganga héritier akoya. Père akoya. Donc il faut yo musique faut que ni na kopeba. Ozolanda. Musique ke na kopeba. Bon. Donc comme na point moko ya mabe. Ozolanda. Si makamtolo bande yango ya. Donc na point moko yo ko les amis. Ministre éducation yemo bakoka ke mabanga bo ba avocat bakenda kosenga mabanga bayeba bo basembo kotongo artiste apengio papa bakangi mutu nanga ayemba ka yo sai. Bon, mon directeur nga vraiment na komi na suka parce que garderie ya ba petit kuna sila ka 18h na débordé déjà 18h07 na habité ce qui te repose à moi ba un mot tellement école les av pas awa ngana bolo baboy amana ni itopala loba ngai vraiment na olinga talingi makamtu to solo liona kenzo to benga ni boy to sala révision ba analyse ngana yo na Hervé Boye ça la bien pour que to éduquer tout même ba journaliste ya biso malgré nous to ka boza la TikTok excusez mutu malgré nous ta boza na alinga artiste ne mo bo net ngana koma nga zela mon directeur zela na moni message moko awa asisa mo to pesa donc na alinga ici na ngezali to rendre ba tout pe eza na musique tout ça analyse bien biso misa to boye eza bien eza ba analyse bon constructif pour na ngai na zo lancer ka appel na ba conseil mboka ba leader mi balé faire une héritier ozaki ba na maison mère malgré ba guerre malgré ba guerre bobo mamoto puisque ba na biba ba parents même ba zo finga papa faire akufa papa qui na bité soka kufa soka ndeni mama qui azali mama faire azali mama ga vane kuna zo souffrir tam zo lia na hamburger na poto alors bien bo ni ko tonga azo beta munoko azo lia minu problème ezali bango mi balé ba koma ne différa komi asengi c'est le fait héritier tika bango ba tika soki ba continuer ba konda mboka ba changer na bango ba fanatique o baza bien instruit côté ba spiritage côté ba gaulois so moni leader na donc mabe azolinga kai botoza bana nzambe kokenda suma kam na ete puisque c'est pas normal on dit peut-être pèse à la pour que lokoyo ndeko na ba kufa so que continuer on peut ça raison. OK, merci mon directeur. Fais-moi rapide pour kuna oebika so ereleki la police azwaka bana. On va dans 30 secondes kaka dans 30 secondes alobi elonga na koloba
omoni lelo na tongo bureau ya fere ekomi message ya cesser le fait mais bapoinde ko prôner violence toko favoriser délinquance kulu na violence te bakomi message wana bafanatique na mwa bazala focus kaka eloko vasco balobi kote mpe ya héritier basala mpe message moko ezala diffuse na réseaux sociaux parce que guerre eza na réseaux sociaux message ezosala kimia ekota dans les deux camps mwa bakretche ya ndule ekotikala nango mpo eza misike eza kriste mais baexiste osokomi nango ya bamama ya violence ya babitumba socha na se comme ça soki deux camps wana esali bamessage wana oya kobanda l'état akosacharge na ye c'est tout. Ok, merci. Lobi tosala lisolo ya Fabregas ndenge matete bakomi opona Ericha obeta te Fabregas kolo mabele Fabeta. Voilà. Bah, tosala ngo na butu 22h. Moi je suis là. Ok. Donc dans ngai ngaza penza donc na mpesa kama mtu bombote onke na ngai paki mona tena bien. Ok. Nazo monter ngo na kios benda bana mbangu. Ko ero déjà bambila babenga ambila de ana bekol. Merci beaucoup. Rapide on a retard.